que vous avez des fans, te bafan na fali eza bakaba ba kofiette ba kofifi bana wenge. Nde bangwana bafan na fali. Ntwana bafan le roi ya faire azate. So rappelle si mot d'ordre pas bafan na na posa boke ko soutenir misana au moins la bokto yebele. Bana mayo ndenge bomoni boye. Barozala na Paris si Dieu le veut pour un concert il y a héritier Watanabe pour nous soutenir. Ma bonne héritier Watanabe s'il vous plaît. Toi tu bomoni yo. Les gens ma grand frère il y a héritier Watanabe. Tu y es bien depuis Kala. Ma bonne s'il vous plaît. On est ensemble. Alors tous les warriors à partir il y a lobby. Donc pour la billetterie héritier Bouna. Tu retourner Zénith Wana. En tout cas tant tu bien à faire rigolo à coco sage, tu bien à bien au pambaté. Voilà. Aza vraiment homme sage parce que à la qui si grand esprit na émission wana, on sentit qu'il est à l'aise à sa émission donc au moment que à sa émission mo à l'aise mututé. Voilà. Donc c'est voilà ba phase tena ta émission aza populaire ma casse ko le ga faire azate. OK. Et ça pendenge mo na ba Zénith wana te. Les ndenge mo na ba Zénith wana te. Ta ma bete mo na ni jeune talent. La team Kuluna. Aye bien monté. Aïe bien monté. Pour faire bituna, est-ce qu'il y a une intervention rapide à Zala? Na remix ya nini Azala te. Solo na bien Azalaki, na ki bisa pipa Azalaki. On se comprend. Mais non quand tu sois bête ceux qui connaissent le wenge. Voilà, c'est na fatigué. On le vit. Moi mutalo ba mamba ya. Mutaya okuta déjà batonga déjà. Vrai, nga loba on a na émission faire rigolo dans mona kitambo. Voilà kitambo botama na kitambo. Yango pe asonga ka lobango na kitambo. Ateka yango pona le marquis. Non, faire ateka lobango pona le marquis batu batia tembe. C'est quoi na avenir? Yemo ba lo bien. Yemo lobango kumbwa. Ya ozali kona ba. Mais to ba lelo musicalement faire comme mukolo ya Blaise. Oh ya musika. Atape na ndinga makamu. Ata na mbongo ata na succès na nini na nyonso na baba réalisation à part âge. Mais il déjà ce qu'on fait déjà ça revient na yi. Pour yemo ba benga. Il faut mon faire faut bien ka vieux. Faut bien ka vieux. Tu comprendre? Loba uko sabato. Donc faire rigolo là na simbi biloko mi balé et pas faire rigolo. Sincérité. Voilà. Deuxièmement, apesi ba jeune courage. Donc ça veut dire que challenge est courage donc ba tu vas faire un challenge. Mon bino mo tumbola ba kisi jo ba boy na bango. Non. Bino mo boye ko provoquer bango. Ye mo nzora za conscient. Ye mo to beta stade de Martin nzora lobani. Voilà. Ba wario bo moni bo kanse bele bo monde ba kolo ba l'équipe bino ne belé. Boyo tsasu munoko. Monatie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Bienvenue dans Katia Komba Yakage. Merci na babonné na biso tout, merci na baituba lingaka. L'homme sans dans un corps sans motomoko bo peto ayebi lisumuté. Merci na bino, na confiance au maintenant ko pesa l'homme sans dans un corps sain. Merci na yo, merci na balobi. Mon boss que j'aime beaucoup Roli Mandiangu moto ya yambo. Babo ya basamwa baba tabakita tous ensemble. Voilà, merci. Les lobes na to betali solo to décortiquer émission ya faire rigola o créer polémique. Émission sans polémique. Mais batu ba commission la polémique. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler dans cette émission to komeka ko simba moi et Belé na émission Oyoyo. Là directement je salue balobi Peter Mapendo le boss depuis Canada. Merci na rappel na boss na yiko tindela yo identité wana neto so like na do tindela ngo sala bien Peter Mapendo le boss depuis Canada. Merci na yo, merci na balobi Hakim Pemba. Mon frère papa depuis Belgique Hakim Pemba. Merci na bosanité balobi Yemoko JC Mavanga. Merci depuis Paris. Merci Nayo, merci na Gloria Effile étoile filante fils Yanga l'homme depuis Sidaf Mobali ya Molayi fils Yanga l'homme depuis Afrique du Sud. Nabosani yote balobi Dina Cheche Umberto. Merci Nayo Dina Cheche Umberto depuis Paris. To solo là, hein, ça mo bikamwa et ça la bien. Ça la bikamwa vraiment, c'est maintenant ngoyo et sungate ko ça la bien ma Kassi. Je suis là ensemble avec Ngouabiri. Ouais, l'homme sain dans un corps sain, motomoro, peto,
ayebi lisumu te ata soki moke te en tout cas moto aza na motema bo mama mama oyo poche ekawukaka te bambote na yo pourquoi pas nazomona énergie sola toleka na Suède wana na omona énergie sola toleka ezosala vraiment kitoko makasi pourquoi pas balever Sam Kuku le nécessaire ya mama Aimé Kuku appel na ye donne tout na rappeler boy Sam Kuku ya mama Aimé Kuku nécessaire ya mama Aimé surtout mama Aimé lo raposa lo kamungonga mama Aimé so blaguité ya pas besata el roi mokonzi ya mboka vie yo ebika mama ndenge ezalaka pe na bato tout oyo balingaka Elvis Yafu Ngwabiri dans Batuto batala rappel NT en tout cas donc c'est bon. C'est bon na Batuto batandaka biso merci na balobi topé ça rappel mbote ba côté ya Kinshasa on a besoin le procès de la kitoko obonga obima propre balobi Give Service Fondation ezawana ezo traiter nduta ezo traiter nyonso on a besoin ndute betayo ba tampo ozika nyonso tout na Give Service Fondation on a besoin de la taille des rêves taille moko boye na nozwa te on a besoin de bassin moi nini yaka na Give Service Fondation contactez l'homme ça au CP là je vois directement Eliane la douce on a boki Eliane maman a tourné pendant basi na basi yango bande no wana on a bande maman Eliane obo ka ngoto yo na chouchou c'est ndenge pe la femme hein olobi nafuta bozo mona teke chouchou akomi kitoko lisusu oui namona batempe ndizo batezo bonga yaka kuna malgré moi aselo mafuta azoselo mafuta ata moi ebimi eza mafuta ngana wana sachet ekanga moi likolo mbote na balandi nyonso ya chaîne na biso NTTV mama Nicolas naomona na boye mot de la femme et oyo zango ya kala zango ya c'est moi la liputa pour tu sois kasana na femme te aza femme te bon alors kanisa na zana lesbienne batu bamono mobo neki sinjora te ngana ki sinjora apesa no bambo na be na mayonnaise te ozali na moni chouchou de Gaulois Josué Tiala, Hervé Bossitapen, Ismaël Poutine. Ismaël Poutine, Poutine Nchala. Poutine Nchala, ah, pas comme Nchala. Ah, pas comme Nchala. Bah, Poutine Nchala, le là. La profité de faire sa maman Caroline Louzaya, Bambo Théâtre. Bonne fête à moi de la femme. Maman Emiline Zemba, tous pépélé à Mbetolo. Didier Mathéo, on appelle ça Bambo Tébisiko Zali, Prestige Amazon. La grande dame, Motema Sorel, Angana Katsa Brazzaville, Bambo Théamingi. Famille na ngai Bambo Théâtre libota na ngai bana na ngai Docteur José Tingulu Bambo Théâtre honorable Papi Zila Bambo Bezatara le roi l'homme enseigné sur la bête Salvador Maya Salvador Maya c'est bon calamité na Brésil bazo yakine là le premier tu vas comprendre que la Brésil papa Zara Bob Mataboulou on a biso kuna dans Nana la Gauloise tu avais suivi l'émission ya Ferrego là si comment tu as trouvé nazotala ngo air nyonso en tout cas tant to benga Ferrego la koko sage to benga yango pamba te voilà aza vraiment homme sage parce que ala ki si grand esprit na émission wana on sentit que il est à l'aise à sali émission donc au moment que absale mission mobo a lésé mutute voilà a blessé mutute donc émission tina suka mbwa ke les até et ate que o abude ce que ça ninte a ça voilà yo to lobi mbwa ke les até mbwa ke les place yo to lobi te na moni ndambwa ke la place wana te fait voilà a sali penda émission tango zolo baba Gaulois ba leki ba warrior ne belé ndambwa ke la te sali kamba kosa est-ce que ça lokuta Monde bino mo tumbola ba kisi jo ba na bango non bino mo boye ko provoquer bango ye mo nzora aza conscient ye mo toto beta stade de Martin nzora lobani voilà ba wario bo moni bo kanse bele bo monde ba kolo ba leki bino ne bele boyo tsasu mu na kota bolo ba video ezali ye mo nzora ye andima kango ye mo andima ngo déjà ezali kamba bomba mani ke pa andima ngo na ya na poto adege na mona ba Gaulois ya osakana te ba yebi. Donc c'est voilà ba phase tena ta o mission aza populaire makasi ko le ka faire azate. OK. Mutana ba fan le roi ya faire azate. So rappelle si mot d'ordre pas ba fan na posa boke ko soutenir mission au moins la botoye belé. Toye belé. Mais mission muso ko pesa mot d'ordre boya concert akingani boke kuna bazana baruti. Oh. Et là ici ni c'est bana ba fan. Ah wana boke nga fali pona na wase quoi. Kasi ka la kisi ke bozaka na ba fan te ba fan na fali eza ba kaba kwa kofiette ba kofifi bana wenge. Nde bangwana bafana fali
Voilà, ton raison n'est pas là, Nana. Moi, un mot par rapport à l'émission à Ferregola. Voilà, on a une émission en Koro. Émission à faire des émissions en Koro. Oh, mais on va l'hôtel en pousser aussi la tête. On a une émission, on a. Donc, on est là, on a 8 fois. Donc, on a un petit qui est en Koro. Centimètres aussi la tête. En Koro, Neni. En tout cas, on a une sortie médiatique. Yango. Il y a une sortie médiatique, mais on les a battus, on l'a au cours sabato. Donc, faire rigolo là, dans ce niveau, mi balai et pas faire rigolo là. Sincérité. Voilà. Deuxièmement, à Pessi ma jeune courage. Courage. Donc ça veut dire que challenge courage. Tu vas faire un challenge. Donc faire un lobby bien na souka. Un lobby ba jeune boy ko la métier. Voilà. Vous allez paix précéder. Et le yo c'est vanda nango. Conscience considérer un jour et ça le biso va faire oyo to pota maraboté to les capina ba parcours. Donc ça veut dire que parcours à faire rigolo à lobby makambo za fo ngando lukana mona côté faire rigolo à lokuta. Pour ngane aza boye na yebi mo ndamba histoire à faire rigolo à travers ba ndeko na ye. Moi petit dimi na ninga makitambo tout le monde a fait faire rigolo. Na ningi pena ya kitambo mamu tout à lobby. Vrai nga loba on a na émission faire rigolo dans mon kitambo. Voilà kitambo botama na kitambo. Yango pe asonga ka lobangu na kitambo. Ateka yango pona le marquis. Loba ke non faire ateka lobangu pona le marquis ba to batia tembe. C'est quoi na avenir? Yemo ba lobi on a venu qui comme ça. Kivu voilà ce que lobangu na yemo. A part non e pas na bango. Pour ne somba première lobangu na kitambo. Pour azamu na kitambo. Donc on a fait to botama maternité mo kitambo. Bakata muto na maternité kitambo faire epela la maternité kitambo. C'est quoi ba individu ba mitu karo ba ya loba ke ngamo na kitambo. Lupa on a bino za wapi. Pour moi pas faire numéro 9. So outina inongo po inongo ba tonga ba na kudo o comprendre. So katina outina c'est au kati prince OK le roi signé mingedi. Pas ba kila ngudi kama. Ba ndo beta na vita. Au monde inongo numéro 9 lupa on peut dara bateka mutaro batwaro so mango ba da 16 ya papa wemba ba fioti ba ba utai poto ba ye asomela ko mère na bango pa bateki yango. Eza wana batonga kuna ko donc tolo ba ke lelo to confirmer que Ferre a rendre mwana ya kitambo. Parce que la Ferre mwana ngiringiri. Te ngiringiri eza quartier oye koya. Quartier o balobaka commune na yo eza commune oyo yo obotami. Obotama wapi? Oya place mo boy koya oloba te ke obota neti nga na mwana ngiringi parce que na botami na ngiringi. To na longa ngiringi na vana na ba yolo na vandi trop na kalamu. Est-ce que na koloba ke na mwana kalamu? Na batu ba yebinga ne na kola na yolo na koli yolo mais na botama na ngiringiri na yelo yolo bo mwana. Voilà. Mais na uti ngiringiri donc place o nga na bimela na mokili za kinde na ngiringiri. C'est pareil avec Ferregola. Donc biso so to wi ka za mwana kitambo mais a reconfirmer on lisusu. O mona poto tika ba débat batu ba comprendre nani mwana kitambo. Nani mwana kitambo. Siko totala mwana kitambo. Abotama. Totala lelo bokomi ko wela kitambo héritier lo baye mwana kitambo. Ba wela te. Eza kutu loin de là, wana eza parcours ya vie ya Ferregola. Akoyo ko kosa batu te place o ya zala te aloba. Wa wela ona. Est-ce que yongo ni Ferregola wela li commune wana. Faire na minute so faire aka mwana kitambo te. Faire mwana partout. Parce que papa na bofa ba bi faire ya bango. Ngi ngwala ko bimba ya bango ngi ya bango. Na Selemba. Bandal kuna pe. Bandal. Na bandal. Abeti pe na ba orchestre ya bandal. Atangi pe na école ya bandal. Afutela pe na kuna bandal. Premier ndako na ko futela. Za bandal. Siko yebisanga abando ba. Azo ndako tina bumbu. Oh, $30. Ça y est, avant on y fait rigoler. Mon émission on a trop c'est quand même encourager bateau. Eza émission mo. Là c'est mon récite. Na mon on pas faire rigoler. OK. On là ba mon récite que muta bandi na pasi akomi na bisengo. Et na monde on pas faire rigoler. Abeti histoire vraie ya vie na ye. Biso to za pe ya sona mive na biso tiri chara to lala na matanga na yolo awa. Na kikwiti na baya Gilema Vakala ba veshagi Musa o ba visa ponda ya pichu botoko to zalaka ebele master na mo Judith Chikambila nju via na tiri chaka kufa camarade affaire place ba faire ba komela na nyanga. OK. Et pas na bango na lupango wana o alobi ezala machine à fufu.
effectivement parce que biso to bana bondo sayo 24 so le qui est venu moko bambili place pas ba popol mola voilà o abwaka ka pas venu elandi niangara ya ba papa ya vie effectivement via beti yango wana to souffre to kemba batu ba yebi ayi ba seka bango mais oui machine à fufu comme ndaku ba vanda mais quand na lupango wana mo makambo iselo ko mata balongo ya machine à fufu ba kesu na ndako musuka na kata lupango wana ba kotisko na kata na ndako mususu oyo eza ke moi chambre salon et puis ça bino espace mais mère alala na salon ataka bana mibali na chambre ozo comprendre ya penda histoire vraie ya faire rigola ya moni nzambe fala bénir yeti na niveau et puis nzambe atala pe kati ya mutu nzambe tango pambola otala kati ya mutu omona ke opena so na pamboli osunga famille lelo tala bayana ebele ba avantage ebele ba nango c'est grâce à rigola o banda ko rêver ba rêve ndo rêver maman na ye aza bien asomela mama na ye lupango abeloko bande kolingana vie na ye famille na ye ezala ndenge ezali bano rêve voyage moko boya abali moko ando luka ba kevana na Autriche Suède mais quand lelo sikoyo akoma kokenda ngo kozonga ye moko to papa ya vanga lingana ne suko vana na poto te ya vana na poto te ya vana kane na ki ya vana na ki na ko sa conseil lelo le bazongi le bazongi na ye avanda ane na omoni fait rigola azan eloko moko kati na ye ngana solo na pesi mbote na ya Eric Gola abwaka pe na émission ya na Eric Gola anangola ya Rigola ayebisanga eloko moko boye ya moto bambote na ofe na ngai ayebisanga bi lek na biso Hervé azaki na détermination depuis longtemps alingaki musana musique azaki chic musique aro ya pena tem su basimo ozo répéter et pas raja kula na bandal na ba li solo na soki papa va ye ba on tabeti na ya Rigola bi ba beta fait rigola pas ya Rigola na makasi ana pena makasi via na beno senti bina to komekate aya mangu na kitambo na veni matadi wana aya benga ya Rigola kina kuna izala ba il était comment donc ça veut dire que na bande wa faire Rigola ba comprendra objectif ya moi na bango donc on tout bataka maboko akende liboso bon faire Rigola lobi te akataki classe manque ya possibilité on prend ce qui possibilité ça qu'on continuer classe donc bato tout batenaka rigueur faire te botenir rigueur parce que ba produit ya faire au abimisi talabana je salue Tatiana Gola Ozias tozongelo na place ka ya souffrance faire rigola lobby bafanda na machine ya fufu oui c'est que tout le bayango wana esalaka ye pasi tango bafingaka eke aliaka matembele ndako na ye ayoka pasi parce que ayebi vie auti nango alela plein d'émission natanga na kutu omoni natanga na ezalaka pena su bapasi ya bapasi comme tel te ndenge ezalaki mpo natanga na déjà faire bakoma okende po to azongaka mwa makambo efongwami mais araisonne sikoyo ndenge autaki badolphe bayebi vie wana bayebiki aza moto auti na souffrance parce que bobanda omona ye ndenge ayaka mosala sikoyo pasi wana ayoka sikoyo lelo na ndenge mabete ye moko faire Rigola aza reconnaissant envers Adolphe to mona lobi ke no fo bandela na ekutu nzembu bien na pesa ekombo wana mais vie moko Adolphe là comme kotala mona ke vie moi mbali baseka ngote parce que kotala faire akozango azokazo mais oui polémique on a bonne famille chaque fin du mois pas afuta pas Adolphe chaque fin du mois. Oui, on a tata mobimba. Avec Adolphe, on ne peut pas faire Rigola chaque fin du mois de 2000 balles. 2500. Ah bon. Ça va cher. On comprend. Azavie na e to boy na bisoté. Azavie na e avec tous les respects qu'on lui doit. Mais to ebise ka ke comprendre que vie à mutu baseka ngote parce que yem talobane mutu pasi. Boliaka matembele boye tala lelo siko. Omona lelo différence entre Adolphe na Ferré donc vie ya mutu eza compliqué yango moni mutu soka osala ba mama bo foko luka ko encourager ke tena ndenga mabete to solola voilà na nga to le tapo na nga na betaka c'était mukie peut-être bato wala na biso mabe vient na biso Adolphe oui azako la respectaka ye makasi viviona yo mo pe milo bana ke o respectaka ye na to na betaka na wenge nga respecte à faire rigola bo tika biloko mboki na yo nga la tina nga la tina nga faire rigola donc nga faire rigola donc na respecte état que vieux normal nga se connaît na banga à faire na respecte à faire na lire na combat faire nga jamais na lire na combat de la vérité donc ça veut dire que les a faire rigola as a fox
Ari ate ya bato yo ki bazaka lelo na car ovana pala danger omona omona ke ya danger yo danger omona mutu moko azanga tina omoni tanga bino na raisonner lisolo moko gigo la betelanga abi ba ofana na nyangara wana papa ya akoti wenge d'ensemble abi to vanda boyenga na osakana na ba voiture na biso wana ka tendance ya ba fille de fer Prez papa Hervé anike mo babilamba ndo ayebeki olata na butu alatika mo couper mo ya ndengwana na kati ya lupa tandazela tandazela ata boye kare ya nani tutu kaluji oyesko on a vu na biso awai jenga bonga pe ya sonam wana camarade kaluji jenga bonga ba oyesko na karba tesko musique ya Pentagone zo beta makasi fere ya kenge na musika bi wana kaluji gi loba na zate akimi ake batama Kaluja yabi egiabi fo mona ko ami kite na ta kiti sika chaussure apamba bien siga pecho evazak o azate ve abina bomba e poya va mitala nenga zala meta siko lelo fere na Kaluja voilà merci à tout batala biso émission oyo na kosala pena spécial analyse ya émission oyo po normalement nazo kokangote nazo koka émission oyo te to menge pe ko chita to le kango mbangu lelo to beta likamba wenge oyo yo faire beteli biso histoire ya wenge banda ya kota ki 95 ti lelo nde komaki maison mère nde komaki boy mais non ka ba tout so beta ya biso ki connaît le wenge voilà c'est na fatigué olobi mon talo ba mamba ya mutaya okuta de batonga deja bandaku basali makamunio basombi lo pango ba fondation ba ça on est comme 4 niveaux gali kolobo bataki ba sincère mamunio yo donné aux aboko oyaka maman okuta na ba provision okuta na mamunio nyonso na mbetu na ya kolala na ba drap na bilamba histoire wenge koleka bato ba bandaki muto ba beta maman fait que la betu wana lukuta mabete mona wana ni jeune talent la team kuluna aye bien monté pour faire bituna est-ce qu'il y a une intervention rapide azala na remix ya nini azalaki solo na bien azalaki na kibisa pipa azalaki ozo comprendre on va voir pena et apa parmi ba biloka minene ya wenge oyo ya na album kutu nde ya suka o ba faire va ba kende na bango oyo ya na sera la kende ba peso espace ba fulio nde yango ningo comme ceux qui te dit parce que tu kala na wera pour akok anabi départ ya ba faire wera beta sous stade de Martyrs te départ ba faire wera beta double zénith nimoni départ ya ba faire à part ba zénith ofiye mo wera beta ki mais ezape ndenge moko na ba zénith wana te ndenge mo na ba zénith wana te to lo bela nanu affaire oyo ya Blaise Boula biso ndo kata soki nani yango beta faire 12 na wenge tonge carbone or que c'était Blaise Boula le nde te ko découvrir que Blaise Boula mutabenga e vieux ka comme c'est yaya rebite omoni so pesi butu pouvoir comme yaya ezawateka beaucoup lutu ya super matembe donc déjà mona nani Blaise Boula pesa nani comment c'est qui nani ingénieur Blaise Boula apesa déjà nani Ferregola déjà ma papu ya okumbwa ya ozaliko na ba to ba lelo musicalement faire comme mukolo ya Blaise Boula oh ya musika ata pe na ninga makamu ata na mbongo ata na succès na nini na nyonso na ba réalisation à part âge mais il déjà si qu'on faire déjà ça revient na ye pour ye mo ga benga ye fa moni faire fa benga ka vieux fa benga ke vieux tu comprendre donc Blaise Boula a changé malheureusement ta faire vieux pendant mon appel que faire aza ki mukolo wana voilà on comprend pour tout se voiler ba face na wenge penza d'ensemble ya bango nyonso ya ba jibe ba nani à part jibe na wera na le ki faire à part jibe na wera ate amena zone ukati à part jibe na wera Blaise Boula to ga nzembo na Saint Valentin fais vous laisser les kaki a généraler alors ka safu Arena jour moko na moi moko jour moko le 14 dimanche ngomela ba ve azane lo hotel papa tout sur la pese banaka ba vieux ba garder mon standing voilà photo azomi manger merci à votre tout à la biso parlons maintenant na affaire ya mais on il y a disque d'or aujourd'hui ba disque d'or azwa eloko te voilà merci à votre tout batali biso boye ba ke continuité na ngo ezali
il y a émission parce que émission est à 4 heures du temps. On a fait 4 heures du temps. Malembe. 4 mois il y a avant analyse dans le style, il faut INJ Betama après analyse dans le style. Voilà. Nalandi bana basi internet. Bana basi internet namoni ba Fifi Siwa, namoni ba Marlène Kasanga ba lobby bazo condamner Laurent Tendance. Babi azaki na droite koleka kolobaki na boma libala na nga po na faire. Bomonte ke sonner mabe. Comment faire ko boma libala ya Laurent Tendance? Nabi ya Laurent Tendance ka bana ki ndumba na kina kili papa mise kili ba moni nzotone faire rigola zalaka. Olobi? Laurent Tendance abani ki ndumba na kina wa ba bimi ne pas mise kili awa era osala na ba chaîne wa kina wa. Faire rigola, quand on fait rigola, faire rigola, elle toi banana peur de famille. Ana moi et on les qui la TV ko loba bebura bo. Na boma libala na nga pona. Siko bat ba ko kanisela ngo. Aloba ke na boma libala po pembe na faire na lingana na Picasso mbayabo. Pardon? Oui. C'est la vérité. Il faut aloba ke oui parce que alors omoni émission au jour au papa et avant que nous sa visite na INJ Arena. Question na posa na faire nga so na zana ngana bete mbata. Oh! Bolo bana papa avait ebisa bango ko linga nga mingi. Tu es malade. Au moins tu es mutunu esate. Donc aujourd'hui on a imposé faire le bana tête de linga. Est-ce que ça a sens? On comprend faire pas bien était makambo yo ndo sala ka. Ne bagolo balinga ngo. Depuis ça bagolo akanda. On comprend les apons yo olo lingo ko ta faire na kati makambo ndeni. E wando bimana pika faire mtatinda kyo. Obimi na Picasso obimi so na Chico nani oh. Na tinda kyo. Yo mo olandi sentiment ya nini oh ya tolo mo a o vanino na kishaso bo 5 otika mobile no kuno no la tsango fere na ndeni. Na poto nanu kuna pe mitale belé. Et puis mobile ya mo solo bela pe na poto mobile yango c'est un homme marié aussi. Dans un deuxième bureau. Aux deuxième bureau. Mais bien sûr c'est un homme marié avec des enfants. On a ndako aux le roi colocataire. Colocataire. Mais ozo comprendre. Mais mais colocataire faut dans ngeza te moi moso ya moi mbali pas OK ce soir. Si comment ça le colocataire ana pas zoaka. Colocataire. Ndumba. Non, on ça qui ndumba pour la TV. Atika kotia kombo ya faire na boso bato bene déjà aba analyse ne o asali o nyonso ezala ya suka. To bona biso. So amoni so ka biso en plus payer ninga za bongo azaki chargé à communication ya ça de martyr. Atkali si ça la faire été. Si là au ça n'a pas fait été, au ça n'a contrat pas fait été. Tracy ku tuna nani na garçon plaisir bango ku ndem ku ba ko loba pe ba kambwana. Voilà. Yo ku to ana droit ya loba te. Vous comprendre? Pourquoi o luko bano o ko ta faire na loba te na boma libala na nga pona faire. O bando bi mana Picasso. Anya loba ni ti abima la faire. Mais c'est ndenge alobe yo na kusi maye ba tansa ba tuki ba kenege ya wona bona wapi yo kasi papa ava ko bana Laura moi ça ba ndu te belé bongo na mata wala minene faire ko bana c'est quoi cette histoire bongo te atika mambo na namoni Elvis azoke mabe INJ Arena déjà na pesa bambote ba respect faire rigola c'est pas bongo tango ba bongo ça bête c'est un homme marié avec responsable ana bana bongo faire ko bana moi ça ba ndu ta bongo na mata ana bana akele pas nani il est la douce à soigner to meme ya Kinshasa to meme na Give Service Fondation ba soigner ce n'est pas eza ba aventure te olingi prendre comme appela kitoko yaka na Give Service Fondation okosepela benga l'homme sans okozwa Give Service nanga senga na bureau ya Ferigola tona papa veut sur la émission na biso to tika ko yamba biyamba yamba vraiment c'est ça yamba ko embrasser ba mutunyo so aya ba pota mais okoyeba pe ndeni ke mutu ayena mabe mais si on za la na basa wana esi ko changa ka bato ena oyo so ko za ki 3 na groupe bokomi 4 5 6 8 muta ko ina aya na esprit na ye mutunta aya na esprit na ye aya na mambo na zotala kotoyo nana bimisi boro azopesa bona kanti là ndenge zo na plateau na bambo voilà merci madame Batali Misso merci na maman Nadine Nchala Josué Nchala derrière la caméra
Nana comme la souka, moi, bamo. En tout cas, ING Arena est bel et bien le 7. Le 7 et l'ongwete. Le 7 et l'ongwete. Biso peut baxer le 8 na biso bomona nde papa avait à reconfirmer qu'on a émission au asala qui déjà tant ba sala ka ouverture à billetterie, boso ba billet na bino. Toi na biso pressé te ba to ba lo ba na 3 mois ti siko nanu jour ya billetterie et fongwa mité. Boke ba boya sala pia ka jamais. Biso penda ba golo to za kebele. Ndeka papa avant le beto leka batu nyonso ne belé to kosomba ba bien na biso dès que basali ouverture ya billetterie ba mise ba toujours na studio pour na code 16 et bébé bonga album na biso dynastie eza toujours na marché to continuer ko consommer ngona ndemo na biso ya mobondo ya affaire egola na Raivani. En tout cas merci na Homsen na Elvis Yanfo pour na repartager plateau ensemble na pesi bambote na Karine Moindo na pesi mbote na Lydie Longayo na pesi mbote na Naomi Lusamba Evelyn Lusamba Aza, Moindo, Bazaba. Karine Moindo, Bambote, ya trop batu, tout balinga, nanaka bena, tous les Gaulois, Gauloises gladiateurs, Bambote na bino. Voilà, Elvis Yanfo. En tout cas, ngai ya longolateur au Baxezate, batu na recommandé nous pas de la émission Afrique là. Ba jeune vous a désespéré. École ça abi batu. Ba jeune vous a désespéré, au moins na roi na vie na yo suki, au moins roi makambo e calé. La na émission na aux sports ya vie. Au moins émission na yo monsieur au peut s'en raison ba on a dictionnaire. Voilà. Pour ça émission ndeti ngai et matisi ngai sous esprit à retravailler et matisi ngai sous espoir. Donc ça veut dire que merci n'a pas peur de ba sortie médiatique à Boindé et ça vraiment édifiant. Édifiant. En tout cas na yebisa pe mutu moko hein. Faire go la muninga na binote. Ndeti kisinjo. Olingo kufa na yo tala mutu déjà mona ke mutu libumwe kwei. Libumwe kwei. Donc donc comment tomber là on veut pas la tapaton. Oh, ba tomber ala ta guerre, ala ta kasa guerre. Un mot on se droit ba pince. Ba pince ba kangi. Donc on kufa na yo, on benga faire rigola. Donc na bien faire rigola sur le biquet. Ba goloa ba l'équipe ba warrior ne belé ça le passe nani. Yo ya kaka lo ba l'équipe ne belé si. Est-ce que ya za warrior? Est-ce que ya za warrior? Voilà, merci madame Tumatali biso. On va parler na émission oeza ko ya tokutani mbala simasi kono simasi ya azongite ama peka solo monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu